tango mokonzi azali kolia. Oyo mosusu boulanger ye abomamaki pe nzoto na ye epesamaki na bandeke batiaki yango na balabala, bandeke baliaki yango. Mokolo mosusu eleki 2 ans Pharaon ekozwa ndoto. Tango Pharaon azwi ndoto ete bangombe 7 na kati na lisobe nesika mai ezali koleka. Bangombe 7 ya santé, ya bien, ya kimia, ya donc mafuta. Bazali kolia matiti. Aye komona lisusu bangombe 7 ya mikie bakonda vraiment kokonda moko zomara pina kwa sherkor. Kasi bangombe wana 7 yo ya bakonda baye bale bangombe o bazalaki en bonne santé ya mafuta ya kitoko bale bango nyoso. Pharaon lamuki ndoto wana pesa kiye vraiment komitungisama mingi. Azongi lisusu na pongi. Ndenga azongaki na pongi aye kozwa lisusu ndoto ete amoni banzete ya masango. Banzete ya masango ezali kokola. Banzete wana ezali kokola 7 ya santé ya bien ya masango pena oyo pena masango ya minene. Aye komona lisusu 7 banzete ya masango oyo ekonda ekauka penza doki ozomona ke oyo ekoki kobota lisusu te. Kasi 7 nzete wana oyo ekauka oyo vraiment ke yebi kobota lisusu masango te soki yotali yango ebandi kolia masango oyo ya santé. Ebandi kolia banzete oyo 7 ezalaki na santé ya masango ezali kokola. Pharaon tanga lamuki amitungisamaki. Abengisi bavoyant nyonso otolobaka comme banganga nzambe, ba magicien, ba prophète na ye nyonso abengisi bango alobi moto moko na moko a interpréter ndoto oyo ya loti. Ata moto moko ayebe ko interpréter yango te. Pharaon amitungisamaki mingi. Mokolo moko tenga za komitungisa moto oyo akabolaka masanga oyo Pharaon atatolelaki ndoto pe kokisamaki oyo Pharaon interprétaki pardon. Alobi na roi Pharaon lobi nzamba limbisa ngai ndeko moko azali na prison kuna vraiment asengaka ngai ete na reconnaître ye kasi na bosa na ye ndeko wana mokonzi atatolela biso ndoto oyo ekokisama. Tango tsaki biso na prison tokutani na ye na prison maloba oyo yebisaki biso parmi bandoto tolotaki lelo ekokisamaki. Ngai ndoto nazwaki ete kozongisa nga na mosala ezongi ndeko oyo pe ndoto oyo azwaki ete solo okobomisa ye okopesa nzoto na bandeke ekokisama kaka bongo. Na banzi ndeko wana akokoka kokinterpréter ndoto na yo. Pharaon bi c'est vrai bozwela ngai bobengela ngai. Bake kobenga Joseph. Tango babengi Joseph aye atindi Joseph basukola ye. Yeba motaza na prison. Esengela sukola ba charger bilamba pa kokendo kutana na roi, akokendo kutana mokonzi, alatisi kitoko, ba ye na ye bafandise liboso roi. Roi lobi na ye alobi naza ko mitungisa na ndoto na loti awo. Ba lobi ete yo kokoka ko interpréter yango. Pharaon lobi Joseph alobi pardon, ngai na kokoka ko interpréter yango te. Kasi nzambe na lola, nzambe na likolo, nzambo asala ki moto nde ya ko interpréter yango. Lobela ngai ndoto yango. Pharaon ayebisi Joseph ndoto oyo alotaki. 7 ngombe ya santé bazali kolia matiti na zamba esika na esobe eskote ya mai ezali kotiola. Bazali kolia matiti na bango 7 yo bangombe konda o bakonda mikie ya kwa sherkor bale tous les 7 ngombe o bazalaki ya bonne santé. Banzete ya masango 7
oyo ekoli malamu ebimisi masango ya minene ya bien ya santé ya kitoko banzete musutu 7 oyo ya kauka oyo soko talo lobi ete kobota lisusu te elie masango nyonso ezalaki ya santé nde Joseph interprétele ya lobi nzambe na lola akoyebisa yo tina na bandoto oyo alobi na ye 7 ngombe ya santé 7 ngombe ya kokonda 7 nzete ya masango ya santé 7 nzete ya masango ya kokonda nyonso tu ezali na explication moko donc nyonso ezali na interprétation moko nyonso wana Yesu to nzambe na bomoi aye kolobela yo kaka eloko moko nzambe alobi nini alobi 7 ngombe na 7 yo ya santé na 7 nzete masango ya santé ya kimia ya malamu elingi koloba ete ndenge tozali awa kobanda lelo tokozala na periode oyo ekozwa biso 7 ans tokozala kolia malamu tokomela malamu tokolata malamu tokozala na kimia vie ekotambola malamu mais 7 ngombe oyo ekauki oyo ya clochercor na 7 nzete oyo ekauka yango elingi koloba ete tokokoma na periode moko oyo ekozwa biso 7 ans ya nzala ya konyokwama ya kosouffrir makasi surtout na makambo etali vie sociale. Alors nzambe aye kopesa un message oyo po ete o prévenir makambo oyo oluka bato na mayele bato oyo bakoyeba ko provisionner basala ba dépôt na pays mobimba dépôt wana ezala na ville par ville par ville quartier par quartier o bakobomba babiloko wana tango tokokoma na periode wana ya nzala ekosenga ete biloko wana nyonso tobombi ebanda siko kolesa population kura lobi mayele oyo ebimi na kati na yo nzambe na yo azali makasi vraiment nzambe na yo azali makasi sikoyo tokosala ndenge nini alobi luka bato na mayele oyo bayebi koluka ete basala badepo roi sololi na ekipe na ye gouvernement na ye alobi na bango namoni moto mosusu te oyo akoki kozwa responsabilité ya makambo oyo à part Joseph malgré tout azali hébreu israélien esclave toyebi kopesa yango na moto mosusu te kaka bobele epai na ye nzambe na ye oyo azali koloba na kati na ye akolata ye po ete makambo oyo tokomi na situation oyo tosouffrir te gouvernement na ye tala elobi oui c'est vrai eza kaka bongo wana nyonso eza mabongisi na nzambe kobosana te makambo oyo tolobi liloba oyo lisolo oyo tozali kose baser selon la promesse de Dieu na kati na moto yeba ete Joseph azwaki promesse asololaki na bandeko na ye concernant bilanga ntango bakendaki na elanga nzete ya Joseph banzete ya bandeko na ye nyonso entouraki nzete ya Joseph egumbelaki nzete ya Joseph kobosana te Joseph alebisaki lisusu bandeko na ye na tata na ye ete moi na sanza na betoile 11 egumbamelaki ye promesse nzambe apesaki na kati na Joseph ete un jour bandeko na ye bakofukamela ye po ete promesse na nzambe ekosamaka te nzambe soka promettre yo akokokisa yango tango Joseph azwi mokumba roi alobi ete yo kaka fosala yango d'abord 1 azalaki libéré na prison 2 akomaki mokonzi roi alobi na pesi yo autorité nyonso na kati na Egypte moto moko te ayebi ko contredire maloba oyo ekobima na kati na yo roi azwi pete na ye azwi kabakle nini câble na ye alataka azwi atie yango na loboko ya Joseph
azui chariot na ye apesi yango Joseph, azui bokonzi sutali na ye alatisi Joseph. Alors bi banda lelo okomi chargé ya gouverneur, donc okomi gouverneur na kati na pays oza en chargé ya makambo etali kolia. Ndeko na ngai, Joseph abandi mosala na ye, tanga abandi mosala na ye, na âge de 30 ans, Joseph abandi kosalela roi Pharaon. Roi Pharaon kuta pesi na égyptienne, babotaki na eba na mibale. Tango nzala kokota après 7 ans, nzala ekoti na Égypte mobimba, partout dans le monde. Bible ezali koloba biso te na mokili mobimba nzala ekotaki. Joseph abali kobimisa biloko ya ataki na dépôt, atongaki ba dépôt partout na pays, na ba quartier, na ville, na ba commune nyonso ya kati Égypte. Tango nzala ekoti, peuple nyonso ya égyptien akomi koya kosomba biloko epai na Joseph. Na ba dépôt Joseph atikaki. O Joseph azalaki ko gérer. Mokolo moko Jacob ayoki ete en Égypte masango ezali. Abengi bana na ye 10 alobi bokende. Botika oya suka oya yaki sima ya Joseph. Oya clôturaki libota 12e na bango. Abi botika ye atika la nanga po ete Joseph azali susu nanga ite na lingi pete ye akende kobunga. Bokende bino 10 na yoki kuna na Égypte masango ezali. Bokende bozwa mbongo bokende kosomba masango po ete awa tokufa na nzala te. Ndeko na ngai, bandeko na ye bazwi ba cheval ba camel na bango babandi kokende kokoma bakomi na Égypte. Joseph ayebaki déjà ke oyo wana bandeko na ye, mais bango bayebaki te ke wana za Joseph. Kokoma bakomi liboso ya Joseph, eloko ya liboso basalaki ezalaki nini? Bagumbami liboso na Joseph. Olandi bagumbi moto na bango epai na Joseph, bagumbami na se, bavandi na mabele pona kopesa losako epai na Joseph. Eske maloba nzamba prometaki Joseph na kati na bandeko na ye ekokisami te? Banzete oyo efukamelaki nzete ya Joseph ekokisami te? Sanza moi ba étoile oyo egumbamelaki Joseph ekokisami te? Kasi soki bandeko ne bayebaki monene na Nzambe na promesse Nzambe apesaki, balingaki bazala contre Joseph te. Kasi lokola bazalaki contre Joseph, bakanisi Joseph azali koloba posa na ye, nde place bakoyaki yango wana bagumbameli Joseph, bamikitisi epai na Joseph, batosi Joseph na nyonso oyo Joseph ayebisaki bango basalaki yango. Ndeko na ngai, lelo Yesu ayi koyebisa yo promesse nyonso apesaki na kati na yo ekokisama. Ekokokisama. Promesse na Nzambe ekendaka hasard te, ezalaka maloba na lokuta te. Oyo ewuti epai na Nzambe na solo, Nzambe na bomoi, ekokisamaka. Malgré tout longueur du temps, malgré tout ba obstacle, malgré tout ba problème ozali na yango, izala na elikia na confiance ete maloba na Nzambe suka suka ekokisamaka. Ozangaka mosala, ozangaka kobota, ozangaka libala, ozangaka voyage, ozalaka na business ezotambola malamu te, o ba malchance ezali kosila te, na famille bandoki balingi kotika yo te, Nzambe na yo mobateli malamu alobi ete azali capable de tout.
poete ye azali solution pe azali alpha azali omega oyo tolobi ete lokola azali alpha azali ebandeli lokola azali omega azali pe sukisa donc suka ezali nde nzambe na biso poete azali ebandeli pe suka ndenge ofandi wana na promesse nyonso nzambe apesi na kati na yo yeba ete okozwa yango continue nelike pa na nzambe banga nzambe na yo tambola na lolenge na nzambe ndenge Joseph atambolaki na lolenge na nzambe na l'âge de 17 ans à l'âge de 17 ans nzambe déjà promettre ye ete akozala mokonzi akozala moto monene bato bakofukamela ye bato bakotosa ye mais eye kokokisamela ye na l'âge de 30 ans après combien d'années 13 ans ndeko na ngai maloba oyo yoki eyebisa yo eloko moko na kati na yo eteya yo esolola na yo ekolisa lisusu foi na yo ezongisa lisusu confiance na nzambe na kati na yo malgré tout temps kotiela nzambe calendrier te kotiela nzambe biki te zala na confiance epai na nzambe na yo ete ye ayebi kosala nyonso oyo osenge epai na ye ayebi posa na yo ayebi motema na yo ye alobi na psaume 20 ete akopesa yo engebene ndenge motema na yo ezali kosenga ayebi kokosa yo te ayebi koya te apesa yo promesse oyo ye azali capable te mpona kosala mais promesse na ye ezali ete yo omona lisusu ete solo nzambe na yo ayebi yo kobanda mbotama na yo ayebi yo na kokola na yo ayebi yo lelo oyo yo pesi bomoi na yo epai na ye toloba lisusu nini po ete ye alobi na Romains 8 31 Romains 8 verset 31 na bongo toloba nini na ntina makambo oyo soki nzambe azali mpo na biso nana kotelemela biso donc toloba lisusu nini na makambo nyonso ezali koyela biso na makambo nyonso ezali kosalamela biso na makambo nyonso ezali kodéranger vie na biso bandoki epai bato na misala molili epai bajalou epai na maladi epai na makambo ndenge na ndenge mais lokola nzambe aza na kati na biso toloba nini po ete nyonso wana ezali kosalama nzambe na biso ayebi yango lokola azali na kati na biso makambo wana nyonso eyebi kovanda te ezwa esika na kati na biso po ete nzambe akotelemela yango solution eza epai na nzambe soki azali kati na biso nana kotelemela biso ndeko na ngai pesa confiance epai na nzambe na confiance oyo Joseph azalaki na yango na bapromese nzambe apesaki ye atikaki kondima na ye te atosaki nzambe na ye akwesamaki te asalaki masumu te po ete nzambe azwi temps na bapromese oyo apesaki kati na ye nde ete ye atambola na lolenge mosusu po ete nzambe ayoki ye te lokola azalaki na elikya na mayele ya koyeba ete nzambe na ye akosaka te na promese nzambe apesaki ete un jour bandeko na ye bamokili bakotosa ye bakofukamela ye pe esalamelaki ye kaka bongo po ete azalaki na confiance na nzambe na ye. Que le bon Dieu vous bénisse, le bon Dieu vous bénisse. Nyonso oyo elobami awa nzambe aye koyebisa yo likambo moko na kati na yo ete ozala na confiance na ye po ete ye alingi yo mingi ndenge ye alingi yo mingi yango wana ayebi kotika yo te ete obunga mpona yango yo ndeko ozali lisusu na confiance na nzambe te yo ndeko oyo okwesaki kondima na yo yo ndeko oyo otielaki nzambe na yo calendrier okanisaki ete maloba na nzambe oyo elobamaki na kati na yo na promese oyo nzambe apesaki kati na yo ezalaki hasard
tobondela pona yango nzambe azongisa lisusu alliance wana na kati na yo na ye ete solo okolisa lisusu confiance na yo elikya na yo kondima na yo epai na nzambe na promesse apesi na kati na yo ete ekokokisamela yo se na volonté de Dieu. Tokangi misu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nzambe tata nzambe na bolingo okumisama osanzolama. Tata na pesi libota na yo na maboko na yo. Na ngonga oyo sololi na bango moko na moko oyo ayoki maloba oyo moko na moko oyo demo adominaki ye moko na moko demo ayaki na kati na matoi na ye mpo na kolobela ye lisolo na matoi ete alongwa na nzela na yo alongwa na confiance na yo abwaka kondima na ye alongola elikya na ye epai na yo Yesu Masia na ngonga oyo na beleli yo na kombo na yo Yesu Masia na délivrer milimo wana nyonso o Satan zwaki bokonzi na kati na yango na beleli yango na kombo na yo Yesu Masia ete eyamba délivrance na yo na ngonga oyo eyamba délivrance na yo na kati na moma oyo ete babikisama na kombo na yo bazongisa lisusu elikya bazongisa confiance na kati na yo Yesu bandima ete solo yo zali kolo bilaka promesse nyonso pesi na kati na bango emonisama na kati na bango basosola ete babungaki nzela bakwesaki kondima babungisaki elikya pona biyoka ya demo pona biyoka ya bato na mokili oyo na nzela na jaloux na nzela na kindoki na misala molili o bayaki na yango ete libota na yo babunga nzela balongola elikya epai na yo balongola confiance na yo Yesu kati na bango na sengi na yo Yahweh ete tata zongisa lisusu confiance na kati na libota na yo zongisa alliance wana na kati na bango ete bayeba yo bamyeba monene na yo bamona misala na yo na kombo na yo Yesu Masia na fungoli ba porte nyonso ya promesse nzamba pesi na kati na yo ndeko na fungoli ba porte nyonso ya bilaka nyonso nzamba laki na kati na yo na maloba nyonso epemaki na kati na ba prophète na kati na ba sakoli na ye na kati na batei na ye na beleli ete solo Yesu leka pona komimonisa okokisa promesse na yo na kati na bana na yo okokisa promesse opesaki bango ete solo mokolo na mokolo ba continue komona misala na yo batosa yo baye nyonso basekaki bango baye nyonso batiolaki bango baye nyonso balobaki ete solo bazali kobelema kosambela yo kasi bazali kochange te vina bango ezali kochange te vina bango ezali kobonga te Yesu Masia oyokisa bango soni nazana elikya pe na kondima ete solo osili kosala nandimi ete solo misala na yo emonani nandimi ete solo promesse na yo nyonso epesaki epai na bana na yo ekokisami banzela na bango efungwami bilaka nyonso opesaki na kati na bango efungwami baporte nyonso ya bénédiction efungwami baporte nyonso ya progressivité ya développement ya prospérité efungwami na kati na bomoi ya bana na yo yamba yango na kombo na Yesu Masia yamba lipamboli na nzambe na kombo na Yesu Masia yamba promesse Yesu apesaki na kati na yo ete kokisamela yo na nguya molimo mosantu na moto ya molimo euti epai na nzambe na bomoi na makila na talo Yesu asopaki na ngoma na Golgotha na ndimi solo ete bitungiseli na yo nyonso ezali kotungisa yo nyonso na kati na posa na yo na oyo senge epai na nzambe na yo ekokisameli yo na kombo na Yesu Masia yamba yango au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Jésus de Nazareth nde tolobi amen tika ete nzambe na lola aleka pona kopambola yo na esika nyonso ozali akokisa promesse na ye oyo apesi na kati na yo po ete otatola monene na nzambe na kati na yo zala na kondima ete
promesse na nzambe oyo alakaki na kati na yo ekokisameli na kati na yo. Kobosana te kopartage chaîne na biso, kobosana te ko aimer te ko like video oyo ete solo ndeko nyonso esika zali ayoka maloba oyo, ayamba maloba oyo ete abikisama. Que le bon Dieu vous bénisse au nom de Dieu. Amen.